bonsoir, ça dépend de l'ère de l'internaute à Tindika Télévision. Merci vraiment Bandeko Balandi pour toujours à brancher. Pour nous koyamba basango etali mboka na biso, bon continuer à s'abonner massivement à Tindika Télévision, bon continuer à partager, pe na ko liker vraiment émission na biso et que ça vraiment kitoko makasi. Ba remerciement na vraiment maison ngara. Toujours na ba kolo chaîne na kombo ya papi Kelina Rifin qui sombe la bossa nte movie Lucas. Tel Jésus na kati à Londres, maman Jelinda ya kaimbe futur député de 2023, bambote sika izwami yo mama, na bossa nte ser na ngami mawetu mama na Didi Girl. Fidèle internaute lelo toye awa, bozomona na sima tozwami awa na parti ya MLP, ya président na biso Franck Diongo toye ko kutana na baimbo katopena ndeko na biso boyebi na kombo maître Bessi, tozali na awa. Tokomeka ko sola sur makambo etali moment actualité à ina mboka na biso, na kopesa directement mbote mo mboka maître Bessi. Mbote mama Sephora, mbote belé na pesi ba congolais nyonso mbote, na pesi commandant solo ya brigade ya protection IPI mbote belé na pesi colonel prince Pesus mbote, na pesi petit nanga Dido otozari na boloko mbote belé, na pesi champion Makofi mbote, na pesi pe famille nanga imoko mbote, na pesi Bekil Nancy Bessi mbote belé. Mwana mboka tokota directement na makambo etali basango ya mboka na biso tozomona forum esili kozala organisé na ngambu ya Katanga tomoni ekosangisa le sénateur Avi Joseph Kabila na Moïse Katumbi tokoluka tozomona intervention par rapport ya rencontre la bango mibale c'est makambo etali o ezali ekotsa trouble kuna na ngambu ya Katanga point de vue na ezali non idée on ezala malamu na lobi na ndenge ya kokutana na Hippolyte Kanambe na Moïse te idée ya kosangana na ba province ya malamu na monaki Grand Kasai pe basanganaki pona lokumu ya Kasai na mona ipeki ba Congo pe na ba Congo basanganaki pona honneur ya ba Congo na moni pe na Katanga na moni pe ba Équateur pe basangango ba ana mongo pe zali ezalaka ba idée malamu parce que ba tumini lelo to koboya likambo ya tribalisme ya ko séparation mais au moni lelo il faut to ba yango au moni il faut to lo ba yango vérité et Moïse Katumbi abengaka Hippolyte Kanambe Satan. Hippolyte Kanambe abengaka Moïse Katumbi Tijida. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que alliance sonne ba kokutana ko et rosala ya sincérité pe ya solo tala ndenge lelo Moïse Katumbi akende l'exit politique pour na monsieur Hippolyte Kanambe. Donc to koloba wana pe photo e ba pe bordeaux jeune ya batu. Ba mususu ne ba na Katanga ya li Katanga ya na kata RDC. Est-ce que batu wana baza ba mususu ba kuna baza ba congolais? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que baza ba Katanga? Pose à la Katanga, il faut botama na Katanga, aux à la Katanga, au botami kuna des pères et des mères, aux à la famille na yo, de tout le monde le loki net baba kyungu baza ba Katanga, et tout le monde ba mususu baza ba Katanga. Est-ce que binomo bolo baka Hippolyte Kanambe aza Katanga te? Mais na kati ya réconciliation ba Katanga, akiko sala nini? Ya wana lobi nyonso wana eza ba distraction. Pona nini ni solo de Kabwami? Pour ceux qui ne na lobi na ndeko na ngai Congo e ko bunga bongo te. Congo e ko bunga na vérité. Ce qui est vérité, est-ce que ce qui le bas, mon Seigneur a sangisi bango? Est-ce que mitema na bango na kati? To yebi bango na nte? Pour le lot donc rebiso le loki. Ne ba réconcilier bango. Est-ce que ba katakatanga bazali? Il faut bien appeler ba katakatanga. Ba Gédéon Kyungu, bateau ba sabat mamabe. Ya on a lobby ya na ngoma lam. Mais na ndimite ko simba. Oh, mais na mo pe ba reporter on est ça qui prévu. Le lot, il fallait ba beta baler le lot, ba ki police Kanambe ba beta baler. Na stade de Kamalon de ba Hippolyte Kanambe et Hippolyte Kanambe ba betana ba Moïse Katumbi ni ba lobaki omoni ba politique congolais vraiment ba sincérité omoni ngai pona ngai omoni il faut Moïse ay ba reloko wana Satan na Nzambe ba kabwana une fois donc quand ça le Satan tabomoli motema aye pa Nzambe a accepter jamais Satan donc ça le ko la Hippolyte Kanambe atabomoli motema batala mama be oya sali ba Katanga bota le Katanga a avancé c'était pourquoi donc on dit batu misusu ba bossa na kana bango les passé surtout biso ba congolais to bossa na ba les passé total ka le présent or que ngai na politique na vie politique na raisonner d'abord le passé pour les autres raisonner le passé les futurs rebongisa mais si qu'on comprendre bango te et là qu'on a ba sali au moins, il peut sortir quelle place mon bablo rendez vous sala bonne parce que le corona ba Matteo bazui et ça peut le tribalisme même comme kota wana. Au moins, donc ça la séparation. Comment les lo mboka na biso e ko bunga na bia maman na ko pesa exemple mbo.
combien de réconciliations tout ça en a beaucoup. Table ronde, échoua. Conférence nationale, échoua. Concertation, échoua. Dialogue, échoua. Nini, oh, du ce qui, oh, il y a. Nini, oh, union sacrée, échoué. Nous, c'est échouaka. Donc, les lots pour moquer bonga, il faut biso moto bongisana ba comportement na mitema na biso. Beaucoup kutana nous bosangani, ne basangana ki na union sacrée. Ninga basangana ki na constitution, ne basangana ki na dialogue intercongolais. Ninga basangana ki na dialogue oyo salama oyo, biso to kena prison, il police kana be batikena batuni ba kaboli boni ba kaboli bokonzi. Hein? Donc on a ba encore na été 5 ans. On a biloko wana, ya on a le bisio nyonso pamba. Mitema ya bato ezana mabe. Yo katina ba fandi wana mitema bato ya malamu. Lelo ba biloko ba réconciliation ba ko sala, so kati baba kiunga la mukia ko ndima ke lelo Hippolyte ya fanda na ba katange. Na mabe wa seli ba katange. Est-ce que yo bi ke Hippolyte Kanambi azo ba katange bela kotsa mo ba prison? Adu muyambo kotsa muyambo prison. Adu muto nani o droit de l'homme ya avocat géant wana o auté ko kota boloko. Moïse a qui exil. Quand même, le leader Katangé a qui est mal à l'aise. Est-ce qu'on va réconcilier Nini? Parce que l'Ingali va monter le pouvoir à ça qui a monté. Si qu'on a un pouvoir, à l'Inga Salampo Nani. C'est qu'à un élo, on va bomber dans ce marol, il y a un bombi ça, dans mes collègues. Vraiment, par rapport à Makambo et Moïse Katumbi, le sénateur Joseph Kabila, tout le monde peut n'angambo, tout le monde Nemi Moulania. Asili koloba était Joseph Kabila kozonga na ngwende to pe na bokonzi na 2023. Mais maman, au moni na bi na yo bato belé bazali ba fanatique ya bato. Bato belé bazali ba fanatique ya Congo te Sephora. Mais to za ba fanatique ya Congo ke to za ba fanatique ya bato. Pour le to loba ke Nemi baloba soit disant ça professeur. Na yebi ki professeur na bango te. Na yebi te ceux qui barabala misala ya Hippolyte Kanambi. Na lobby kolanda wana te wana ba fanatique akozonga na direction nini na nzela nini constitution na article 70 ko loba yango wana constitution to ko tanga so nous vérifier na article 70 lobby bien la constitution président de la république azana mandat moko et kozonga kamba la mibale pe sili pe akotika la sénateur en vie parce que sénateur en vie akotika ce que yani na yebite po omoni le loi mutu ba pesi bango mitu makasi omoni lelo ba Hippolyte lelo ba komoloba ba Nemi Moulai ba komoloba ba ne ba komoloba parce que justice c'est chose qui makasi te so justice qui makasi ba tusu bazana prison ba ngaba samba te ba ngaba loba te omoni ba ba ko kanga ba ne loba te ba koloba na sentiment lelo matolo ba Hippolyte akozonga na direction nini na nzela nini de yo ba bisa batu na comment photos à la prix batu wana ba ça déjà na makanisi ya mabi. Comment il est mon côté afin quand il n'y a pas de courage à Koloban c'est que Hippolyte m'tatindi ba sondage on a déjà na la qui moi si na Olive Lembi Olive ki nini non ngazali na mobali na ngazana na énergie na ba ki énergie on suki ya nini énergie on suki ba XL suki énergie on ya nini na comprendre ki ngoti donc au moment lelo bato ba ko so ba courage ba audace ya Koloba biloko bongo ba ko bossa na mabe o ba sala ba congolais lelo suki Congo lelo est commis par terre. Et anani bango na pouvoir na bango nemi boka ka soniti bobomi bato bosali ba détournement bosali ba crime humanitaire bozui bato bosali ba enlèvement bokani bato donc brusquement est-ce que bango ba porta ke loko nini na kati ya Kinshasa ce qui lelo Hippolyte travaille qui bien mais lelo ba ngaba telemela été lelo ba marche ngaba sala matin pour Hippolyte alongo na volonté te alongo na volonté na yé moko te pression à peuple. Mana Hippolyte, il a joué en 2006. Il y a Moïbi, ou Aïba et Jean-Pierre Bemba. Totikeli. En 2011, Aïbi a papa été de Totikeli. Il y a quand même ce qui m'a collé au Kokate. Il y a un peu de gens qui ont collé au Kokate. Il y a un peu de gens qui ont collé au Kokate. Il y a un peu de gens qui ont glissement. Dans le glissement, il y a des gens qui ont Thérèse, il y a des gens qui Rossi, il y a des gens qui ont combattant, il y a des gens qui ont bon, si quoi, maintenant, et si point barre. Nous avons la Constitution bien. Article 70. Pour comprendre les limites, il faut appeler ça l'article 70. Nous avons les côtés donc, avant le bloc, on a un sentiment. Même si on a pour Hippolyte Kabila, Mbongo. Nous avons des places qui sont et bon, c'est arrivé qu'à Zongi. Parce que on peut s'attendre à tout. Babylone, c'est comment Hippolyte Batié, Bazu.
Fazer batie, bato ba fouté Fazer, qui batie. Oh mais la place me ba obele la et bon singa ya zonga la. Ezali ba jeu. To yebi ba jeu sala maka na politique. Na lobi na mbali boso elikaki abomba maka. Ezali ngeni ni même simbongo, bata FCC ba misimo ba na ba bandora, ba pesi bombo ba bi asuka ko ya to bele la ye. Bato ba yo kati mutuni ya kolinga mai politique. Tona na problème na nationalité na ye. Pour moto ko tabotama to yebite. Camarade ne to yebite. Moto atanga na classe to yebite. Atanga wapi? Abeta ndemo wapi? Bongo moto bongo ko ba ke biso ba congolais to lingaye to lingira ni kamni. So asala ki bolamu nini Hippolyte asali biso ba congolais. Na lobi na yo mama meko sala micro balade ko tuna moto. Mama na asi moto so ko tumbata. So neka Hippolyte azonga. Il y a le tout mon bateau. Na bateau bébé bateau bakomba bateau bakomba vert via bateau bébé les loto ya ba kulune mati na to ba fazer na to ba manena na mati sa moye parce que na 2021 na 2004 tu outil référendum tu voter constitution babi qui là c'est que vous allez offrir est-ce que tani ce qui va offrir comme il moi qui là cité il y a beaucoup ba tana qui donc on a le porter malheur ya Congo makasi alliés bakomi ba riche na Congo donc jamais muto ko nima Hippolyte azonga wana ezaka ba fanatique bata FCC bato wana donc ça dit que on a tout changer ma souris. Merci mon amboka to lebila makambo etali 17 mai date ezali dans moko o biso nzoto yebi ya ezali jour moko férié to monaki ba cérémonie salamaki et tout to rose au moins intervention par rapport ya jour wana et puis par rapport à la manifestation c'est salamaki na mokolo ya 17 mai et le côté sanga manu Congolais, il faut tout téléma. Na yebité, date tu en as payé, ils ont la carte de constitution qui va le baki, tu vas y raffirer. Date tu en as payé, on l'a fait. Tu tiens mon polo, tu organises ma pinga na biso, ma soura na biso. Na lobi, hein. Ce qui va tirer date tu en as bon les 20 mai. Les 20 mai, ce qui paye aux zonga. Bon, le temps le baki, bon le baki, date il y a libération. Libération à Wapi. Côté il y a Kabila et mon même somalais les lotos ba rwandais biso to ba rwandais nani muto ele ka biso ba rwandais donc ye boko tina ezaki ya libération te zandi ya libération te souvent na libération au moment makambo se fungwami ya yemba na ba ndokanga bato bele ba ki exil bato bele ba kota prison ba dokuma batu atu ba soda na biso ba généraux na biso abomi babo akina mona kitona maltraité bango ezala libération te. Et ça la rende pour la salle à coup d'état. Il faut préciser en bien. Balo baron malam ils ont des mokolo. Kabila désiré à salle à coup d'état contre Mobutu. Donc n'est pas Mobutu à salle à coup d'état contre Kasavubu. En 1965. Donc comment on a vu donc Babylone on a mis ce soir depuis là nango et ça que date moko il faut pas le molango. Date on a battu ba perdre ba vie na bango. Entrer à Afde, ba Rwandais ba maltraiter ba Congolais. Ba Boma ba Congolais viola ba Congolais les souffrances ya est et ça les a musée il y a d'après ça opportunité ya ba Rwanda ba kota les muto ko linga célébrer yango ba okipa na ba utawa ba uta Rwanda ba uta Uganda ba uta Burundi donc on a bilo on a nyonso il faut moka evana malamu ba date on ba date ko lungula ata mokolo ya kufa ki ba ko lungula pour kufa ki mokolo pour na lokoso ba diamana na kopa ba diamana donc il faut ko lungula biso ba biloko wana nyonso ba date yo to ko kanisa tu kanisa ba jour ba aussi ba kufa ba jour ya ba Lumumba ba jour ba Thérèse ba jour ba révolution ba le 16 février le 19 septembre 2016 jour ba boma plus de 400 quelques combattants ba jour autre qui ko kanisa ya ngwana kanisa ba to ba bundeli démocratie ya solo un peuple muta ko musa abundela ka démocratie simba ka mandoki te po ko boma ba ndeko na yo mais musa yana mandoki aina ba Rwanda ba piller Congo batu ba mituka o bakutaka ya bato Mobutu mingi bakenda na ngona basi batemba se bato ba sida ba pesi bato ba maladi tuko kanisa bango lelo boni lelo est na biso lelo soki est côté komi bongo ezalié parce que papa tient ce que la bisekini abi bato ba yé to récompenser bango ba kende biso moko to bombisa biso na biso leli ya boyaki atu papa tient ce que la tinira ye atikana sima ba Rwandais ba balukeli yango na est on a le loti le les a occupé par les Rwandais nani nous appelle ça opportunité ya kokota wana
est-ce qu'à l'époque à Mobutu Rwandais va maltraiter les Congolais? Va maltraiter les Congolais. Donc, et ça date mon pour nanga, il y a date mon faut pas l'ongulango, n'a pas célébrer en côté pour na on peut na tinate. Na rappelle na tante na na mausolée na ye, na ça rappelle pour genre na mon amda kango libération. Quelle libération? Et qui libération te? Bah il y a qui sont trop maltraités, ils sont pas les Congolais. Moi un peu tout le blâme avec les conflits entre Adolphe Moussitou na Martin Fayulu. Bango tout le monde qui bango zaki ensemble mais du coup tout le monde bakabwani bokawena bango apparemment baza vraiment sous-souté. Et maman Sephora na ça qui déjà na ba Sephora na ba émission de tout ça là qui a collé les caca na ba 2018 ba 2019 na ebisaka yo 2019 na lobaka na yo qui lamuka ezana avenir te lamuka ezali plateforme. Et que comme on a ponami okomona ba kopotana parce que il y a aussi alliance à la candidat présidentielle fayu pas alliance à la candidat présidentielle bon nani akozala moko na yebaki yango déjà bien avant bon le problème to ko na Congo ba politicien congolais ba maturité politique te ba ça na moti na sens ni lelo vraiment sur total bien fayu akui ko vanda jamais na ba FCC. Au moins, il y a une réconciliation pour l'Inga. Il y a une réconciliation pour l'Inga. Il y a une pays politique. Pour la ligne, Fayulu a Kanisa, Bamabe Oyo Salarié. Fayulu est le pour la lobby, à qui on la alliance Nandoki. Mais Fayulu a lobby qui est mariage à Félix Kabila Balaki Félix. Si quand il y a une troisième femme, une deuxième femme. Donc, on a la politique congolaise côté Bakendaka. Bakendaka na loyenge. Na lobaki yo kanga mina muziki azali collaborateur ya Hippolyte. Parce que yemba yambaka gaga belere de asala kana Hippolyte. Ya ko sala opposition côté Kabila te parce que bango mibale basala échec. Donc il faut comprendre bango parce que conflit wana ba ko wida ba wele la leadership. Pe ba wele ni personne la ni bene na ba wele ni misolo. Oyo uti na ngambo ya bato ba dictateur ba Sudan. Bah si bon bah kabolité bah tout ça bibi sur 500 000 la biso bon 500 000 il y a mon avis politicien comme on est facile à corrompre na mon solo oui na lobi na yo tala ka le baba ki ba ke les 5 le ba to ba we la 5 ba to ba we la ka 5 pour ba we la ba poste mais tala muto ya boya ka 5 ça ka tatou ya sima kwa ba ki na kokota ki yango moni na biso na bolo Kabila dit atinde biso ba ko ba mais muto ana boya non Kabila dit que sur natili moto makamna yo aussi mati il faut qu'il est bolo bango so bakenda ka baluka ni ba poste donc il faut totalaka ba les passer à bato ba misusu je ba soifé d'argent de pikala donc ba ko bomba mabowele la kaka ko leader ba ça ba liberté leadership na lobi no ba ça ba liberté la muka ezala ki plateforme auto ça qui on biso nyonso poto lo mona police ki anambe et là qui nango parti politique te ezaki nango soki lo côté ni bon la bango ce qui est le monde de Kolobana Mongo, il paraît na yoki ke Fayulu a fini musique bololi. Au moment donc bolingo ça que la no basa na bolingo te mutu na mutu ko le intérêt personnel. Basa la dynamique d'opposition wa. Et vous menate panzana. Na dynamique d'opposition boye bininga zalaki. Le tu ko sala eloko lisusu to bani na 1993. Le basali union sacrée à Liboso. Pour union sacrée seulement déjà en 1993 Bangouza Caribon, Bakengo, Bakibasa, Bakisekedi, Anjukiana et si matin. Dans le but de côté leader, il y a un vrai leader Abimara Yemoko. Abimara Simamokite. Il faut forcer Abimara Yemoko. Oh, allié. Nous sommes sur le vif à tourner allié. Nous sommes sur la partie, nous sommes sans allié. Donc, il m'a dit, on va partir de l'ennemi, il y a un moment où il va conflit au sein de la mébélé. Ceux qui sont alliés, ils vont pouvoir comme Kabou, marquer les bandits, Bakabouani. Il y a un moment où il a dit, nous y tout, n'a failli, et aussi, mais Fayulu, tout le monde va comme trop collé dans ma tête à pognon. Après, on va mais, ça m'a mis solo. Est-ce que Fayulu m'a besoin d'aller là, m'a fait ma alliance dans ma tête en poule. Gouvernement ma tête en poule, on te bêta et boto et misaka et tout wana. Oh, les lots sont à Kanisoka et Koufaka. Mais elle was dans le cimetière. À quoi que ça l'alliance là? Donc comment on a gagné des sentiments donc à quoi ça? Parce que nous sommes dans le lobby
au moins surtout comme après l'élection mais mingi balukaka misolo balukaka Mbongo, oui. pour pas soutenir bango donc non ba bisoko ba opposition ya makasi na Congo ekozala makasi te mpona nini opposant sur 100% opposant tokozala na 5% ya opposant oyo ya sembo mpona nini yango moni trahison na kati opposition depuis kala ezala nango banda Tshisekedi azalaka o bambuza bamaka batraître bakibasa toye kozwa papa lisusu na kiuta donc babiloko nde batakala yango mie ozala na esprit supérieur soki domine tout soki olingi oluka vie osala leadership obima yo moko musitu matata mpone na fayu vie nanga fayu abitali te na ndimi te vie fayu bakanele na poto badi soki na poto bakobete mabe bakombata babi bakobeta ye aza mwe sérieux sikoyo vie wana ya kritikaki Félix alobi Félix ye azwi pouvoir ya moyibi bapesi ye na bato ya Hippolyte mais soki ozongeli okanisi malamu mama Sephora est-ce que oyeba yango ke nemi bango na fayilu tokutana na bango na Monesco basanganaka depuis kala ti ebongo fi fayilu autala lelo soki ada bombole azanga pouvoir eza nani fayilu aza lokola azongi ne na ndako na bango esika uta place autaki pour le moment parti politique ebele balobaka faut totalaka parti politique so esalami ndenge nini ebimi ndenge nini eza baparti mosusu bato mosusu omona opposition osali na nini donc ya makambo okamwa te tokolinga congolais aza conscience congolais soki aza na conscience ye moko congolais ayebi ke oyo maponamiki ye tokoluka moto tokopona tokokotia susu bato ya pambapamba te tokotia moto alingi kongo mwana mboka tomonaki ndeko na biso moko azali pe awa asili koloba ete oyo etali nomination ya gouverneur ezalaki na fraude ya makasi esalamaki tomonaki ye ndenge asilaki koloba yo mindongala mais tomoni cour d'appel ebandi dia koanile moko nsima moninga tomoni baanile élection ya gouverneur oyo ya Tony Kapala ya oyo azali à la tête ya province ya Chopo baanile déjà nini na ye nini na ye ya gouverneur toyebi te tokoluka tozoma intervention na yo par rapport na babaki kanyaki tozali na badepute provincial ya assemblée nationale ya sénat bazalaka bato bao balingi misolo bato ya corruption mpo bima gouverneur bato bakovote yo ezali assemblée nationale et assemblée provinciale siko ekoma nini moto wana soki par exemple azwi misolo acorrompre bango apesi bango par exemple na moto moko 20 000 omona moto abimi moto azali crédible bakoki kovote lisusu te bakotia moto wana mpo apesi bango misolo yo olanda ndeko na biso mwaki mokeba ya likana te mpe masana nga aloba clair alobi ata ana Kinshasa esalama bongo mbongo etambomaka partout mboka ekotambola ndenge nini estce bino badepute provincial ntango biso tofotaki bino biso bopesaki biso mbongo topesaki biso mbongo te mene totindi bino mpo boke kolobela biso makambo ozala boluka makambo ezali sembo. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, je vais corrompre les députés provinciaux. Les députés provinciaux, je vais pas députés provinciaux. Ceux qui, par exemple, montent à la table, par exemple, 2 millions. Il y a 2 millions, par exemple, chacun 50 000. Si vous avez autant de majorité, ceux déjà dépassé la majorité, il y a une corruption au Sapola. Justice, c'est ça. D'ailleurs, on dit que nous sommes en Iran. Il y a un lobby boui. Moka, il faut avoir une loi électorale makasi. Tout le monde a voté pour gouverner dans le peuple. Nous avons voté dans 74. Nous avons voté pour le sommet. Nous avons voté pour Zola. Nous avons voté pour le député provincial. Nous avons voté pour le gouverneur Bissomoko. Nous avons voté pour le bourgmestre Bissomoko. Pour dire que nous nommer le bourgmestre. Donc, on a vu la défaillance, on a gouverné, Azali Moutoua aussi ma ville. Il faut que ça élit à peuple. Après, ça élit assemblée provinciale. Si tu as cet exemple, tu as un qui est à Kinshasa, tu as Gentili, tu as un Néombo. Comment va député Bélé, le gouverner?
parce que batitulaire na bango na bato mosusu balingi mbongo na bato mosusu mpe oyo bazali wana bakotia bagouverneur donc oza mona kota moko ifo pesaka soko opesaka kota wana te aledi gouverneur tomoni ateti gouverneur wana ifo azalaka na union sacré so aza moto ya union sacré te ifo tobakula ye mboka etambola bongo te mboka etambola ndenge. Vraiment, merci mon amboka vraiment tout ce comme la souka émission na biso to moni chef de l'état a sile ko 5 ba sénateur j'ai dit na cité de l'Union africaine pour que ba sur la makambetel état de siège na ngambu ya ba province msusu o esfo ekota mais to moni ndeko moko alobi pourquoi toujours koluka kotia pe na est alors que pays ezana na amélioration te conditions de vie ya bato ezana no bien te pourquoi toujours ko garder toujours to pe kotiaka toujours mayele na makambetali état de siège intervention na yo pour que to chite moto wana sika moto mabe aza monguna pepe amo nguna kongo mama eloko nyonso d'abord premièrement il faut le rappeler mobutu tanga sur pouvoir ba c'est ka tanga salami ba des autres bani ba mulele ba tomboki ba tomboki ba kabila ba tomboki eloko liboso mobutu alukaki na atia kimia pour ceux qui ont biloko ezali so kimia te bolia malamu te il faut le comment état de siège pour na soutenir le chef de l'état c'est bien na na mza idepesti na soutenir eloko na sentiment te mais ona na kosenga moi état de siège te moi kimia moi moke pour la nini au moins ata ba état de siège vous avez 20 ans biso to lukaka te to lukana mokili ezala pour il police kana me avandaki ata asala état de siège te mokolo moko te état de siège vanda mais état de siège to komona quand même ba ville mususu na ba mboka mususu ba komi koboto lango na armée congolaise quand même ça malamu donc to lukana mokili ezala biloko kolia ekoya sima mais loko liboso ba lukaka kimia pour ceux qui ezate yo kolia biloko ndenge ni oke kosomba ngo wapi donc omoni makambo ya est ko pesa soma wa ndenge to koluba ngo ebele baza na sima ya guerre est na c'est que guerre est eza na okop eza kop ezelo ko moya mulai po si la donc eza moi problème de ngami ko na mikolo po ba généraux ebele baza kuna ba politiciens de lusu baza kuna ba homme d'affaires baza na kata kop wana donc ko moni loko wana eza ko la kop. Il faut que le chef de l'État n'ait pas promis que Batouké n'a pas signé sango, mais là on a commencé à faire la mokonza, on a n'ayé à l'obaki, il faut réaliser à bagarre qui va dans l'est à votre état-major général, on a eu mon pas ça, il faut assez peu ça va peuple, on a les barons déclarer qu'il faut qu'il revende la moule. Mais l'autre lobabo, on a vu sonner aux armes pour les moments, on a la difficulté, on a la difficulté dans mon délai. Na plan social, na plan conditions de vie. Na nyonso, surtout, eloko mona ko yebisa bato. Ce qui ngana lisa maloko de maintenant démissionner. Parce que gouvernement na est un échec. Promesse oyo ba congolais ba kanisaki. Que batie bango ba kozala exploit. Mais jusqu'à présent le côté, tel ba ministère na bototuna ya numérique. Mboko na biso baramiki tozui oyo ya EPSP tala bana lelo bana 2019 bana ba otanga malamu te tozui social ne parlons plus tozui tout sport mawa na mawa tous les presque ba ministère et les en défaillance presque les en défaillance donc les ministères on les ko avancer donc ça veut dire que gouvernement ça malamu te donc il faut senga que lelo que omoni mboko na biso po bato bazana système ko démissionner pour mon amta démissionner comme on a donc ah on a le droit de mboka moi ya batatana bango biso de kosu le lutu ko mo kama biso ko mo be no ba baron mo ba komi ya mona ndenge ni yo sala kate ozumbo mo pa ba mbele baron eza pasi mboka ya république et comme ba mabenga ya bato mboka po ebuli ya pasi ya moto ko yebisa ba congolais pays moto na moto surtout atala asa l'examen de conscience maponami oya o boluka bato conscient. Merci mon amboka vraiment to komi na suka numéro na yo na bambote et puis mot de la fin pour que tu chita. Mbote belé la piste na bato belé la piste surtout na molonga na ngai na CBC. La piste ba na Dar es Salaam Simbote, Shagi Simbote, Kefi Simbote, Shagi Simbote na piste yo mo pe mbote sous belé. Merci. La piste commandant solo. Il y a eu pays mbote belé na pesi masanga ba bote na pesi be baninga na ba na poto nyo sombote na téléphone na plus 243 90 266 95 22.
Merci vraiment Bandeko Balandi, vraiment to komi na suka émission na biso. Merci na réalisation tozali na Rabi, tozali de l'autre côté na Makuzadio. Merci na sima caméra tozala kina Biu. Merci pour notre koyamba basa on a besoin de continuer pe na ko partager na ko liker vraiment ko sala biso kitoko makasi. Tout le monde vraiment na Nicolas Koya à la prochaine numéro.